Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Bonjour, mbote mingi balanzi. Émission à biso tozo kende wapi ba webo sipelaka na mama Nicole Moisanza. Et merci mingi na bande ko ebele misu bozalaka wana ba misusu komelaka nga ba misusu babengaka ba misusu to basanaka ba implice eza malamu mingi parce que mokili oyo donc toza pe kaka na besoin ya bato bato malamu nga na précisera toujours et vraiment ba journée malamu et puis nzamba bateli biso kolala kolamuka eza vraiment grâce. Alors merci pe mingi na bande ko ebele pe mbatindela ngai ba audio ba vidéo makamso ezoleka na mokili oyo mutu akoka aza te mais implice ya moko na moko eza important yango nakomi zalaka na vie na mutu oyo azosala makambo ya malamu parce que toza na kati ya mokili oyo lelo eza kaka na bato nde mutu bazozongisa bandeko na bango misusu nsima et pourtant makambo ya malamu mpe ezali eza pe na bato ebele misusu bazosala makambo ya malamu toza pe na besoin na bango toza pe na besoin ya kolobelaka makambo oyo eza vraiment beaucoup plus important oyo eza kofaire koavancer biso na kati ya communauté parce que biso banoir beaucoup plus makambo oyo elingaka toujours korekile biso eza toujours makambo oyo eza na sens moko te makambo oyo ezanga ntina voilà pourquoi yango bandeko misusu bamoni bazwi ba audio oyo ndeko azoteya ke na kati ya Facebook awa ezozala na bato misusu mutu alingaka yo te mutu asepelaka na yo te mais mutu aye kaka uniquement po afile vi na yo mutu aye kaka pona ayeba eloko nini ozosala apo komona ke makambo vi na yo ezopanzana parce que oza na bato misusu baza wana mosala na bango juste kaka pona kokontrole yango moni nazoloba ke na vie toza pe faut kozala na bato malamu mutu malamu role na ye eza pona aide pe yo mutu malamu eza kaka te misusu to bamisusu balobaka moninga malamu eza yesu biso tomona ete biso nyonso tolobaka nzambe topreyaka misusu bakendaka eglise mais bato ya bien bazali bato pe oyo malamu oyo misusu bokoki kosangana boye bosangani bosali eloko pe esimbi bato malamu bazali soki mpa mindele ezalaka possible epa na biso pe nyonso tu mpe eza pe possible soki kaka mentalité ya bato misusu échanger mentalité ya bato misusu façon de voir parce que moni biso bato mangala banoir toza misusu ozomona azosalela moninga jalousie peut-être amoni moninga miso ayebi kokanga suki nde tozomona mama na biso Francine de Londres azosala baperiki ya kitoko eza kaka don oyo nzambe apesi eza mayele misusu mpe batangela yango classe mais azokoarrive te mais mosusu okomona mosusu kaka na ndenge ya botama nzambe apesa ye mayele alors eza biloko nyonso ezosenga il faut force ya mutu kuku mama Goti Mbala il faut kozala toujours na mutu oyo azosepela na yo yango pourquoi nga na betaka sete na lobaka ngo très bien tango ozosala likambo tango oza meme awa meme na monde oyo ya Facebook nga lelo nazosola na ndeko moko na lobi soki ezaka po tosalaka na sala émission te pourquoi na okeli na ba nombre d'amis ebele soki bato kaka baza 100 to bato bazali baza 10 to baza 20 to batielaka nga commentaire to ba oyo mpe bamona boye msi bozopartage bonjour mama Lili Malamba nyonso bato wana ezaka bato oyo bazosepela na yo po lelo mpe bato ya mitema mabe na lobai na ndeko moko lelo bato ya mitema mabe bazobomba mapete misusu mpe nyonso bazolakisa yango okomprendre tobi te oyo nazalaka ne na ville oyo nazalaka ne na quartier mais ndenge nini sikoyo na ville oyo nazalaka na ye mais toza na ye bami na Facebook mais ndeni azoreagir te ndeni ata mbote ezalaka te na bato misusu mpe oyo misusu bazalaka na babitide okomona misusu pour azukaka nini video mama Grace atindeli yo okoyoka pe te shalom mama boni mikolo ebele non misusu kutu omona misusu nga mona sina fanda na bi bongo nga mnasala émission misusu kutu omona azotindela yo babiloko azotindela yo bonjour mama Grace bwani azotindela yo sikoyo ntango yo ekomi ke yo misusu ozo répondre merci beaucoup maman merci ozo tieta signe ya j'aime na mutu atindelaki yo azo répondre te azo pesa pe signe te bon
omoni ba biloko mosusu wana nga nalobaka nga vraimen soki arrive mpo na ngai mosusu natindi eloko moto akomi naloba namoni te mosusu nazwi temps te mais nalingaka toujours koessaye mosusu korépondre parce que ezalaka par signe ya politesse mais awa na kati ya monde oyo ya Facebook tozali mitema mabe nyonso tu ya banoir tozotrouve yango awa mais yango nazoloba ke il faut kozala mpe na bato malamu toza banoir toza basi nazoloba na source Christu biso basi bato ya mokili balobaka basi batongaka mboka te c'est faux alors que côté mosusu na kati ya Bible nzambe azoloba ke une femme sage bâtit sa maison. Donc otonga ndako ezali ke lisanga ya basi ndenge toza na soirée ya liputa na Paris kuna le 30 mars ya mama na biso la Marina azoko organiser azobengisa mama nyonso mama oyo ou soit alobi bien ezala emsu oteyaka sang malamu ezaka te parce que place wana eza réservé kaka ote bato oyo soit disant ba paye non mama mususu teyaka mama Grace Bwanya jour wana pa kokozwa micro abandi koteya ba mama il faut tokanga na nzambe il faut toyeba ko bâtir banda kuna biso il faut koyeba kozala na amour il faut kozala boy parce que par place tout wana message ko passer facile ozomona siko yango nazoba ke na vie faut toujours kozalaka na bato malamu oyo baza na ba bonne idée baza na ba projet malamu tango bato ya mokili bazoloba ke basi batongaka mboka te c'est faux mais basi oyo baza ya mayele basi oyo babimi na mokili babike biso toza mayele yango nasengi ke basi wana soutenir bandeko na bango pe basi boko soutenir bango na ba projet boko soutenir bandeko na biso bandeko na bino basi misusu balobaka mama Sanza be mission za makasi ozobake mutu soka sali boy to mutu aye alingi yo te tika na nuye po eza biloko misusu eza ka su par nzambe te po nzamba sali par na ye mutu amukili motema mutu amukili eza makasi mingi soki efungwami donc aza mwana na nzambe aza mutu a comprendre que nzambe akufelaki mais eza facile te po changer mutu amukili même si biso tozosala mate ya boye mais mutu mususu akokolanda nga banda landa mama Grace Bwanya depuis soki année nini nga mutu mususu akolanda nga mama Sanza depuis année nini soki alobi na kochanger te yango sikoyo yango nga na ye koloba bandeko na nga makambo malamu ezali pe bato malamu pe faut pe tozala ebele mpona kosala kopasaka ba message to kolobelaka makambo eza important tala neti na changeaki nini na nga ya photo profil pour ndeko na biso africaine mama na biso Sylvestre Mambu donc nga lobela po na cancer alors eza makambo malamu ezali toko kokutana comme na soirée oyo ya liputa mama mosusu asalaka activité boye elobila Marina lobi mama Moisanza okokolobela pe ba mama wana jour wana moko na moko kobima mosusu ya ona zoloba mosusu pe mosusu aza na don likambo boye ezosenga force moko ya bato malamu ya ona zoloba ki faut kozala na bato malamu po bato miso ya mabe lelo omoni bato mabe ba domina trop partout mais sikoyo bato malamu bazozala reculer bonjour ndeko mama Nisha Mbala bazozala reculer c'est pas bien alors tant que oza mutu malamu soko omoni eloko moko eza très important ke mama nani Sanza azobelela mama Grace azobelela mama na biso kuna mama Karine Movota azobelela donc otali ke baza basi ope qui se respecte parce que eloko mosusu oyo nga na remarqué basi oyo mingi bazali basi oyo basi respectaka te balataka bakombo ya minene okoyoka keno femme de valeur nazopesa ba exemple mais soki oyebi ose respectaka na yo oyebi ke ozali na yo na caractère na yo okobelela te botala ngai naza boye naza reine boye naza mokonzi na bango non mais sikoyo biso sikoyo basi oyo tozomona ke lobi na vie makambo malamu eza mais yango siko nga nazoloba il faut toujours pe kokangama na bato oyo bazosala makambo malamu po soki totali façon même efandeli na biso awa na monde oyo ya Facebook eza mabe makasi parce que bato mabe mingi batondi awa oyo ke nga nazoloba nakomi komona neti nakomi nalobi natie 100 € anje mutu asepelaka na nga te abima mutu akopa kobima te malgré bakozala ebele bato mabe bakobima te mutu to kobima aloba ote mama Sanza nga nalingaka na ngai yo te nayaka kofuye vi na yo nayaka na Facebook mpo nayeba ndenge oza
mosusu mutu akobima te yango ozomona bamateya oyo nazoteya kendeko talaka milie na yo kima bato ya mabe kangama na bato ya malamu oyo bazopense lobi mpo na malamu oyo bazozala na vision ya makambo malamu oyo baza wana te mpona basali ekiri moko bafandi wana te mpona misusu batongaka oyo bafandi ekiri wana te bazwi telefone babengani yo kota kasi na Facebook otala foto wana elamba wana atiaki omoi teke no feti wana akendaki tala elamba wana arepete ndeko na nga ozozala rekile na vie spirituellement mpe ozozala rekile na nyonso parce que rôle ya moto ya mabe eza mpona okende liboso te me eza mpona ozonga nsima me ifo okangama na bato malamu bato ya malamu mpe baza na kati ya communauté na biso basi ya valeur oyo bamibelelaka te basi oyo bayebi kose respecte oyo te babetaka tolo te non kuku mama monika na nga meta basi ya lokumu baza yango moninga nazopase message oyo etanki une femme lelo na kati ya communauté na biso mama Grace Bwanya valeur ya biso basi ezosambwa parce que nazoloba boye pamba te ndenge naza boye bolimisa ngai naza na de mutakala kaka ya basi oyo bauti kotinda donc mpona koloba ke non tozosala siko tosala vraiment effort bosala meme ata bacampagne kotalisa valeur ya une femme africaine valeur parce que mwasi soki aeseye kobatire mokili mobimba ndako ekozala kimia oyo bato balobaka basi batongaka mboka te baza na bango na bilobela na bango mokili me nzambe atalisa mwasi atongaka mboka soki akutani na mwasi mpe oyo aza ya mayele mboka ekotongama ndenge nzambe alobi une femme sage bâtit sa maison yango nazoloba kino fanda na moto oyo azali ya malamu tambola na moto oyo abozo se comprendre zala na moto oyo ndenge eza wana azotaliso makambo malamu baprojet makambo vie ya lobi epi place oyo neti tala ndeko na biso ya mwasi alobi na ngai la marine alobi mama moi sanza mpona journée wana soirée wana le 30 mars soirée ya liputa tous les mamas bamama oyo baza na baaktivité na bango nakotika micro na nga mpona motu nyonso okangaka suki oza na besoin ya misusu ya nini kolobela eloko na yo neti mama na biso Sylvestre nini mpona makambo association mpona nini ya cancer aza kodefendre parce que lelo basi ebele ya biso banoir bamisusu batondi kaka kolandela bavie privé bato na bafacebook bamisusu batondi kaka eloko matoyi wana mama moi sanza lati omoni teke ezalaki mabe oyo mosusu alobi te ezalaki kitoko alors toza na makambo ebele ya kosala toza na makambo oyo ezali très important oyo ke soki yo na nga tose mettre d'accord te tosimbani main dans la main te tokosala eloko moko te yango nalobi na kati ya vie na yo mutu yango nakomaki nalobi soki omoni oza na mutu azalaka kaka na bato ebele mabe oyo omoni kamarade ye mutu moko azotourne kaka na bato ebele mabe parce que na nde mokili oyo ebebi ngai nazoloba yango verité toza lisu na bato ya malamu mingi te bato ya mabe baza ebele pi bato ya mabe wana babombami meme na kati ya babible baza babombani meme ozoyoka bango mpe meme bazosekolobela baza bapaster baza baservante de Dieu donc bato ya mabe baza partout donc ndeko na nga kuku kana na ngai mama na ngai laruna moseka losako mama na ngai donc vraiment toza na besoin ya basi ya valeur partout dans le monde na kati ya communauté na biso basi oyo bazoyeba kosala makambo ya bien tokende liboso soki omoni ke mutu moko aza na kati ngai nalobaka barelation basoignaka yango bakamarade ya sika bazwaka soki omoni ke nazala kaka na motu fi wana nazalaka na motu oyo kaka makambo ya buzoba kaka makambo ya critique yango nauti oloba bino tout à l'heure na bino etila marina soirée wana permettre tous les mamans et puis oyo alinga réserver place na ye babillet ezali les 30 juin et les 30 mars donc ndeko za na temps et puis soirée wana jour wana mutu nyonso okangaka suki na yo ozali na ona association defendaka bana ozali na activité moko mama Grace Bwanya olobi na ekoko passer message mpona basi façon basi bazotambola nakoki mpe koteya pourquoi pas donc ndeko na biso mwasi a permettre
basi mettre jour wana en valeur. Et puis moi si surtout à s'exprimer. Omoni il faut omoni basi oyo bakangami na esprit ya basi batongaka mboka te. Yango wana ozomona kaka basi beli bazoza kaka ro akosola na camarade na enregistrer ye manque à faire ako mona camarade ne neti amoni camarade ne mukongo eza mwindu to awa nini ola bengelo bata yaka naza na mafuta moko boye naza na savon moko boye rien ako se mettre ako seka bongo soki osungi posono te soki osungi ndeko no te nga nazotuna nalobaki yango jour wana na ndeko na biso tozwi ba prix Nobel 3 ya buzoba prix Nobel mosusu ya mitakala ezali mais sikoyo on change pe vision mboka etongamaka na basi papa misi bokolimbisanga basi botelema bozala basi moko ba visionnaire bosala ba groupe ya bato ya malamu bato baza na ba vision ya kokende liboso yango nazo féliciter même mama Sylvestre Mambo na idée oyo azwi mpona makambo ya cancer oyo mpona kolobela parce que lelo boni basi ebele bamisu baza kose néglige bamisu bazorumela kaka natala kuna polémique yango kuna te bafini na mari na lisusu te bafini mama sanza te tout eza babanalité alors eza na makambo ebele eza très important ya kodébattre ya kodéfendre. Alors bandeko na nga basi net na félicitaki même idée ya ndeko na biso la marina vraiment ekozala yango moni même nga moko empagne moi sinyoso akotia nzoto ne a valeur et puis jour wana moi sinyoso azali oyo amoni ke naza na message eza très important pona ko passer bozomona même awa na poto awa basalela biso journée de la femme maman na ngala una museka alors omoni siko entre biso na biso to se mettre en valeur to yeba koboma ba anti-valeur valeur ndeza important soko moni peke no ya on a lobi camarade ba changeaka relation pe ya sika ba changeaka relation mususu rezo memelo ba eza na ngona sens moko te eza na ngona etina moko te boaka kende ko luka mususu mama vie zala na trop tard te soko mobalo zo changer bon relation ko changer te yo zala na camarade o azongisa ko sima et pourtant ba projet zebele o ça commerce te ngako nazo ketika mutantini moko na Italia wa place na mona ki magasin moko ya lo ba fantasy kuna na ba bilamba kuna ba moine o fungola boutique na Afrique te o aider ba orphelin te donc yo ba do tourner kaka oron kaka na batu ba fio yo misala na bango kaka bazala wana ba critique kaka batu enregistrer mes pai o ko finga ni pai alors que non makambo ze belé important ande kunanga basi donc eza pour occasion à bien soirée wana le 30 mars eza pour tout le monde eza pour mutu nyonso tout à se sentir à l'aise la marine a bengisi bino a bengisi ezala ba servante de Dieu a maman grâce wana jour wana ozwa micro au passer message moi quand même côté ya ba maman eza très important na ndenge tozokutana na ba makambo belé lelo ba mitakala ba femme africaine mingi ezosamba to loba ngo na ba internet mais soki basi batondi na sala ata 300 ata 400 jour wana basi na yebi ke bakotonde belé donc ko passer message na yo malamu mais ba billet pezali on de quoi on a besoin à réserver ba billet na ye donc c'est le moment ba on de ko pe boza na facilité au contacter nga vous contacter ngai misu boza facilité au contacter la marina ba misu boza na ye ba mi asala ba pe mission mo contacter pe ndeko na biso ba billet zali nango na prix moko malamu o pas na besoin azwa uniforme ali puta eza pe na prix ya malamu ozali na libanda biso nyusu bato a média tokozala wana le 30 mars donc vraiment pour moi ça me fait plaisir pour nous garder vraiment valeur il y a une femme africaine tant aux autres africaines tokozala ba nationalité nyonso surtout mais africaine parce que c'est très important mais le qu'on a nazo senga toujours na vie pour na okende liboso pour na osala vision malamu il faut changer milieu il faut changer fréquentation c'est très important il faut changer ami faut zala na ami oyo passe na yo eza passe na ye passe na yo koko za critique na ite passe na yo eza passe na ye okoki kofanda pe boye lelo tango yo ozozala utile mpona bato oyebi komba boni nzambe azobundela yo boyebi accident ninga na rate semaine oyo ya grave mais tellement nafandi boye lelo na ntongo mama moko abi mama mo esanza elonge ebebaki nga olobi nanga kaka kota na magasin somba boye nakomi ya kosepela nazali kopakola poudre lokola liboma poudre kiti
eza bien eza témoignage moko kuta bi mama na fete nazalaki kaka ondie makwanza na mkongo nakolata ta ndenge oyo olati buka mapeka boye te mais sikoyo vraiment nasepeli basi avant mibali basala quelque chose basi il faut vraiment toyeba nanu milie oyo nini ozoniata po soki otali penya même na marina mama na biso ateyaka wana okoyoka kaka mwasi moko asali mabebe mwasi parce que basi ebele lelo milie na bango bazotala te azofréquente nani azokende na nani alors vraiment yango nazoloba ke alors na invité mama na vraiment eza très important bamama bo réserve babillet mindele mpe basalaka baconférence na bango basoirée na bango mais soirée oyo vraiment eza soirée moko ezali très important eza mpona honneur ya basi nyonso et puis ekozala soirée oyo ezopermettre mwasi nyonso tout asexprimer oyo ayebi ke naza vraiment makasi na eloko boye mpona kopesa un plus na communauté pourquoi pas nazomona bongo mpe mama na biso anita tiapwa na lisolo asalaka mpe basport na ye jour wana mpo koexplike mpe bamama comment ndenge nini olie ya kofréquentaka bacamarade to bamilia mabe kopasaka batemps pour rien na makambo mabe mais explike baninga comment ndenge nini ya kotenir nzoto ya kobimisa bamaladi parce que lelo basi nani basolaka te ntango babebana koyokaka mama mo esanza na sujet moko mama mo esanza misusu mpe kosolola mpe ezozala mpe ya ndenge ya sagesse te okoyoka kaka na sujet moko nabebani na fio mpo bebanaka na mutu te na ebandeli boma nanu sentiment ngai nalobaka sentiment ezalaka arme moko oyo diable abundisaka nango bato soki oza très sentimentaliste bakobomela bana bakobomela libala bakobomela yo moko okozala néanti pour rien parce que eza sentiment na yo moko moto tiaki alors ndeko na nga yeba motu nini oyo okotambola na ye na vie na yo oyo eza bamateya oyo eza wana mpona eede yo esunga yo mpo kweyaka na berere te parce que nazoyi baboni bazokweya na berere kaka ya koyeba kofanda na bato te ya koyeba komeka kozala prudent na vie na ye biso bazoyeba te alors mama na biso la marine de la sapi yaya soki ozalaki oza na temps kokota mpona kopase message mpona le 30 mars soirée oyo epermettre mpona journée de la femme bamama bazala toujours uni bazala ensemble jour wana mpona kosolola ekozala kaka te ofeti kaka kolia o te komela te non tosa kokana na ngai gi ngilima eza mpe mpona bamama ebele basexprime na moto oyo asalaka quelque chose pourquoi pas jour wana mpe okoki kopresente bandeko na yo mais yango nazoloba kaka na Facebook mpe faut vraiment kosala très attention tout le monde na moni bandeko ebele baaudio moko bamisusu bozotinda bamisusu papa wana te bato misusu bayaka na Facebook misusu bayaka kaka mpo baluka bayeba vi na yo apo balukeli yo baproblème tututu wana mais na nyonso tu wana mpona moto oyeba moto nini azoya na vi na yo mpona adétruire yo d'abord bato oyo oyebi pembeni soki oza na bango baami na Facebook tant que omonaka basalaka eloko te ami basuetaka o anniversaire mpenza te bazalaka wana misusu otia foto oyo bacommentaire tokoloba misusu ezalaka nango mpe ya semblant misusu eza mpe ya bien mais ntango ozomona bazobouge te bato wana nanu banda kolongola bango kotia sentiment te kutu bango baza bie baza mitema mabe balakisi yo yango yo kotiela bango sentiment ndeni mpo bayelaki yo te mpona bozala baami mbo botianaka bacommentaire malamu kuku mama Teresa Queen me bayaki mpona bafile oza na réponse mbala moko ngai naza na baami mosusu oyo mpe nazalaka na bango nayebi mpe bango me namonaka bazoreagir te nayebi bango nabi te nalongoli bango ntango ozosala eloko nyonso tu na vie na yo oza besoin na soutien oyo ya bato bayebi yo ntango ozomona bato wana baza différent na yo ozwa déjà réponse na yo donc bazosepela te
na étoile na yo bazosepela te nde vie na yo eza koévolue mosusu omona kutu kaka fete ya pamba ebotaka baconflit yango tozobalama re na mama na biso oyo ozosalela biso soirée oyo mpona rencontre ya bafemme africaine nyonso to baoyo baza na batala baoyo baza na makambo azosala bakoki koprésente biso le 30 mars vraiment mama na ngao kosala tout mpona kopartageaka toujours bainvitation mpona ye kozwa baproblème te mpo bamisusu bazocomprendre te ke moto soki aza na stress to azokipe akope kobosana compréhension eza mpasi mingi mpona bandeko ebele mwa invitation pamba ebotaka mpe bamisusu babotela yango mpe conflit mais yango nazoba eza vraiment important te mpo makambo malamu ezali nyonso te kose base toujours ndenge nzambe alobi une femme sage bâtit sa maison bato balobaka basi batongaka mboka te baza balukuta basi ya mayele batongaka mboka toza na makambo ebele ya kosala peut-être mosusu yo oza nzambe apesi asali yo grâce te okoyeba biloko ebele te eza na ndeko no mosusu nzambe asali ye grâce yango nazoloba topesana kaka chance tosungana kaka epuis toyeba ndenge nini ya kose mettre en valeur ya korespecte ndeko na yo mais nyonso to wana eyaka na nini na entourage na milieu yango nalobi zala na bato oyo bazomona vi na ndenge ya malamu nga mama moi sanza nazolobela mpona mama na biso la marina mpona le 30 mars eza mpona biso nyonso tu mama Karine Movoto aza wana nazala mpe na mama Karine mpo nazomona mama Karine Movoto la perle noire aza nazomona aza tantine moko asolaka bien vision na ye ezopesa makambo malamu tosola na la marina mama sanza mokili ekomi boye vision na ye ezopesa makambo malamu me yaya soki na kati ya vi na yo ozosala na bato malamu te mpona kotambola na bango vi na yo eza futi eza ya kokufa alors na vi lokwa mpe totar eza te bamateya ya boye nga na ye koyebisa yo ke une femme sage batongaka mboka bazali baoyo bakofandisa bakosala conférence baoyo bakosangisa basi États-Unis partout ndenge mama na biso la marine abengisi bato bamama États-Unis Londres Belgique Suisse bakozala jour wana epuis jour wana mama nyonso tu nazorepete osalaka suki la marine alobi osalaka suki oza na association coucou ma chérie Marty joyeux anniversaire oza na association la marine alobi micro eza mpona tout le monde akopesa micro mama présente biso iloko nini oyo ozosala mpona bamama to mpona bana mpona communauté vraiment c'est eza bonne idée bonne occasion aussi parce que ekozala sale ekozala plein jour wana tokotala mpe message na yo oyo ye oyeli biso oza coiffeuse mosusu mpo tongaka neti nga nalati libaya liputa oyo peut-être bandeko mosusu bayebi nani mosala no te c'est le moment ya koleka le 30 mars mpona koprésente biso nga naza mama intel nafandi na Belgique to nafandi na États-Unis nafandi na Suisse nafandi peut-être nga mpe nafandi na Suisse nayebi pe te peut-être mosusu ofandi na Belgique mama Karine Movoto ayebi yo te mais peut-être oza coiffeuse ya bien peut-être mpo oza na Paris kuna mosusu osalaka mosala moko oza pe coiffeuse mais la marine nayebi te vraiment eza moment bo réservé babillet na bino billet ya kosomba ezali epuis liputa mpe ezali ya marine azoteka yango si jamais liputa mpe ezali na prix ya malamu epuis réservé mpe billet na yo soki oza na Suisse oza mpe na Londres eza ka organisation il faut kokutana baplace ya bongo eza mpe baplace oyo mpe bakreera mpe barelation pourquoi pas baplace ya bongo mpe okolakisa bato nyonso to misu bayebaki yo mpenza mingi te bayebaki mpe mosala na yo te okopermettre mpe bato mpe bayeba yo donc na nyonso to ezosenga biso mapeka ebukani donc mutu nyonso to oza na besoin ya mayele ya moninga pourquoi pas nazolobela une femme sage parce que nzambe aloba na biso tokobâtir nzambe alobi une femme sage bâtit sa maison maison wana eza ndako no kaka te eza toute une communauté eza mama oyo afandisi mama oyo alakisi vision alobi ke non totelema esika boye tosoka kolobela te bamafinga te bakritiki te non soki jour wana mpe omoni ke okoya na soirée la marina obi mama sanza moko tela nanga nazomona mwa babuto nazomona tache c'est le moment komelanga nga mpe nzambe mpe asala ninga mpe grâce naza mpe dermatologue professionnel te
mais ozomona kaka oliolo bakeno ate omona bi yango ye tengi si boendeni yango ye pe tengi donc buto ezate boendeni nyonso tu tokosungana parce que soki tosungani te ndeko na nga nani osunga biso mais po to avancer millier bato malamu vraiment il faut po omoni lelo so totali bien bamabala ekufa ezaka ndeko akutani na bato mabe baconseiller bato mabe mobali na ye moyen kosala eloko te libala ekufi ngai yango moni na émission nabetaka mingi sete mpona biso basi une fois mwasi nyonso to soki aza na entourage na ye aza na relation na ye aza na camarade mama Karine Movoto tosolaka la marina tosolaka mais ngai ekozala impossible ke ofandi oloba na nga mama Sanza fingala marina po asalinga mais ekozala impossible ekozala impossible ke oyo oyebisi nga mama Sanza finga mama Karine même ata bango te mpo baza baconcert na nga te bato ya media te même ata na yo ekosimba te parce que toza na besoin ya kobâtir toza na besoin ya kosala baconférence toza na besoin ya kofanda ya koyoka mama nyonso to misu toza na salle boye ndenge la marine abengisi bino nyonso tous les 30 mars jour wana tokofanda mpe na salle boye tozoyoka mama moko azopresente biso mpona soirée na ye donc ndenge mama na biso Sylvestre azolite mpona cancer mpona alingi alobela mpona bafemme africaine mingi baza konéglige donc mama Sylvestre jour wana akopase message na ye yango lobi nalobi nga nasalaka danse ya zumba tout ça eza mpona aider biso mpona banini basanté nyonso tout parce que lelo na kati ya poto bamisala en tout cas lelo bamama ebele baza mpe bazolite contre bamakambo ebele mais mingi mpe bayebi te il faut bayebisa ye donc eza kokwa neti nga mpe mama mo esanda na bi master il faut nayebisa yo kende na marché moko na Italie okolata ata na moins de elamba 50 centimes ezali 40 centimes ezali 1 euro ezali namona meme sa pochette moko ya 2 euros mais pochette wana na moto soki ayi koteka mais 10 euros na oloba eza moins cher mais eza mpe point moko so mpe mondeko no alakisi yo te okoyeba te mais nga mpe toza na biso naza na nga mpe motema mabe te mama nga soki oyo oza na mbongo na yo olobi mama guide nga kaka yebisanga place yango nini nakokitela wapi na Milan wana marché yango to magasin yango ya gros eza koteni donc moi ça me fait plaisir nakokanga yo te mpo nga naza na mbongo te yo osala commerce te non mais sikoyo ezosenga bino bamama wana boya le 30 mars wana tosolola mpona bavision tolobela makambo oyo alobi non babanalité parce que tofandi na kati ya communauté bamama batongi bamama bafingani bamama balobeli makambo eza na sensi te eavance nani eavance moto te eavance vraiment moto te bandeko na ngai yango nazoba na nyonso tu mpona komisauve d'abord yo moko ezosenga kaka otala ozala na bato ya malamu bato baza na bavision ya malamu bato baza na baprojet ya malamu bato bazomona lobi bato oyo baza na besoin baede yo parce que bato malamu mpe baza mais bato malamu wana eza mpe kaka mwa mpasi mpo totrouve bango me bazalaka soki ose décide na vie na yo olobi ke nzambe esunganga parce que ye moto aza mpe le maître à tout nzambe esunganga lukelanga moto ya malamu natambola na ye aede nga na projet oyo naza nango vraiment moto ya malamu akozala alors vraiment mama na biso Sylvestre vraiment naza kozela ye mpona kota mpona aza na message moko ya kopesa biso na kati ya communauté vraiment bandeko na nga basi ezala kaka te bozobengaka ate mama Sanza nabengi yo parce que sujet moko fie na kuta sali boye kamaradi wana kutu tozalaka na ye abomeli nga libala kamaradi wana boye mama nazo donc mateya oyo esunga yo ndeko na ngai mpona oyeba ke na vi bato malamu baza tofanda mpe na alors mama Sylvestre mambu natindelo invitation yaya mpona kokota mpona kopasele biso message par rapport vraiment ya campagne oyo mpona lutte contre cancer natindelo message mbote mama Sylvestre mambu. Bonsoir maman. Bonsoir Yaya, bonsoir.
Alors, on a CPI vraiment qu'on y a une émission. Na ota koloba tout à l'heure avant kota pour na vraiment biso bande ko basi toza na besoin ya kozala na bato malamu entourage ya malamu milieu ya malamu toko sauver même ba couple toko sauver même mibali na biso po lelo so totali ba couple pe mingi ezokufa kaka mwasi akendaki na entourage ya mabe conseil ya mabe abomi libala to alingi mobali te to mosusu conflit na moningane mwasi epuis eza makambo mosusu oyo eza ya malamu me biso mpe basi ya banoir tozoyeba te donc yango nazope kokokela mpona vraiment tochange bamilie toluka bato ya malamu parce que makambo ya importe ezali neti oyo olingi koloba olingi oyebisa biso message mpona campagne oyo ozosala contre kolite mpona cancer alors natikeli yo maloba epai na yo mpona kosunga bamama pourquoi pas mpe bandeko mibali oyo baza na biso na ligne bambote mingi na papa na biso grand poète en direct na Tessin papa Dodoli Tomako bambote place oza maloba epai no Sylvestre. Bonsoir na bato nyonso baolandanga merci vraiment mama sanza moi na mosala ozosala toza vraiment ndenge olobi toza wana mpona ndenge eloko mona komoloba mikolo mingi aimons nous vivant donc tolingana ntango toza na bomoi ntango moto azosala eloko malamu ntango aza na bomoi to accepte yango sikoyo tozela te keno ntango moto aza so tokomoloba keno tokomopartage azalaki boye asalaki boye mais ntango toza vivant toloba yango te wana yango toza nango d'accord te vraiment merci mpona mosala ozosala na communauté nzambe vraiment pambola yo akanisa mpona mosala ozosala na communauté ngai j'espère que bato bamonaki nini na yo profil na yo oyo etiaki mpona campagne ya sensibilisation mpona cancer ya sein naza wana na bandango depuis parce que nga moko na bato bayebi nga te comme na nga Sylvette mambo na Facebook nga moko nazalaki victime ya cancer mama sanza moye nazalaki victime ya cancer ya libeli esalaki ngai ezwaki ngai esalaki badega nde balobaka toujours epuis bato mosusu bazalaka non soki omoniki aza na cancer azomona neti cancer eza tabu azobela omona neti maladi wana eza tabu alobela yango bato te azobomba ozomona ngai nalekaki na situation naleki na ntango moko vraiment ezalaki bato mosusu baomona nga sikoyo peut-être boye mais so bakoti na page na nga bamoni bafoto na nga 5 ans passé nazalaki boye te nde naza lelo vraiment nabeli nazalaki na cancer ezala na 4 étapes nga nazalaki na 3e étape déjà nakomaki déjà na côté keno baloba nanga keno esili zonga na ndako ke ebongisa makambo mpo ezosila mpo na yo mais nzambe na bolingo na ye asali nga grâce nazongi na biki nalobaki kopika na nga nakofaa nango na ndako te ocomprendre nakofaa nango na ndako te kopika na nga ifo nabima nango na partage yango nasolola nango na bato bacomprendre ke no bato mosusu bazali oyo nzambe azosalela bango bolamu ke bato mosusu bayeki bakufaki na bacancer mais eza mpe na bato mosusu mpe baza batémoin vivant nzambe akolakisa ke no na nzela Sylvette mpe esalaki ke no Sylvette mpe abika mpo nga nabika na cancer ya 3e étape ozocomprendre lelo ngai nazali a partir eloko wana nazwaki likanisi nzambe ntasanga likanisi wana ke no nakoma une bénédiction mpona bato mosusu peut-être bazosetrouve na baka wana nazalaka wana mpona komotive bango nakenda kotala bahôpital nazalaka na bato bamboka nyonso toza na Belgique oza na France oza na Allemagne partout nazalaka wana mpona kosoutenir motu nyonso oyo azoleka na kaka cancer nasoutenaka na baconseil nasoutenaka na eloko nyonso nango besoin peut-être olingo oyeba nde naobela boye ifo nasala nini ifo nazongisa nini ifo nazala nde nini et puis entourage famille ozobela cancer esengeli bozala ndenge na ye donc naza wana mpona koma baconseil nakenda kotala bato na bandako napasaka batana bato bacancer na bahôpital nakokende na bouquin neti journal lelo nakozala toute la journée na hôpital nakofanda na yo nakopase noto tosololi soko osisi traitement nazongi na ngai epa na nga sikoyo namemaki eloko yango na Congo nazalaki na choc fale komema eloko yango na Congo parce que bandeko ebele na Congo bazose retrouve que non aza na cancer mazoyeba ete kila cancer ozokomprendre mpona kotela na baka mosusu ezosala ke non moto azalaki na cancer mais baomona cancer te baoloba malaria baoloba malaria mais ezalaki cancer ezalaki cancer ozokomprendre na kotela na baka mosusu bongo na Congo ke non moto aza na cancer mais baoloba ke non eza malaria baomonaka malaria mais na nsima malaria wana bayebaki te nzoka nde eza cancer motu ezotungisa ye na kati wana ozokomprendre donc sikoyo nazwaki nabike nzambe soko asalinga grâce biso toza awa na baeurope tosali makambo ebele pourquoi pas komema likanisi wana na Congo te koluka kosalaka basensibilisation message ya sensibilisation kosensibilize bato bamama bolamuka
kobenga bamama boya to se soutenir badocteur bazali bakopesa conseil bamama eloko nini fo bosalaka mpona koevite risque ya cancer eloko nini fo bolia te eloko nini fo bomela te nyonso wana mpo kosunga communauté donc campagne na nga oyo otie na profil no bato nyonso bazomona wana nasalaki yango année passée na Kinshasa donc ndenge eza boye naotambola commune par commune nasalaka yango mingi parce que mois d'octobre ezalaka mois ya cancer ya libele lokola ezalaka mois ya cancer ya libele nasalaka campagne wana chaque année nabandaki yango année passée bazalaki na Kinshasa nga nazalaki te sur place mais ya tour nga mona oza sur place année passée esalamaki mpo naza na bureau mobima na Congo oyo elandelaka makambo wana ya bacancer makambo naza na badocteur na ngai yanga moko na fondation na ngai eza na badocteur naza na bato nyonso oyo balandelaka makambo wana donc année passée tosalaki yango tozwaki 3 communes tozwaki Masina tozalaki na Masina quartier 1 tozalaki na Kitambo magasin et puis tozalaki na rond-point Victoire tozalaki campagne na 3 places wana Masina rond-point Victoire na Kitambo magasin badocteur bazalaki wana tozopesa ba conseil tozopartager tozoloba na bato ndeko nini fo basala eloko nini fo bazongisa mpo baevite baconséquence ya cancer sikoyo tozosala yango lisusu année oyo tozosala yango na mois oyo le 28 octobre ndenge omoni na leaflet wana oyo otie na profil na yo le 28 octobre oyo toza na kati ya Kinshasa eza un dimanche na obenga na kosenga na bato oyo baza na bandeko na bango baza na bamama baza na baya basi baza na bajeune fille parce que ndenge selon barecherche elobi ke non ces derniers temps cancer ekose développe mingi na bajeune oyo baza na moins ya 35 ans cancer ya libeli bajeune oyo baza na moins ya 35 ans cancer ekose développe mingi donc conseil eza na bamama oyo baza na bandeko na Congo baza na bajeune fille na Congo batinda bandeko na bango baya koyoka message wana nga naza na part na nga koloba par rapport à expérience oyo ndenge nabelaki cancer mais baminganga baspécialiste oyo bayebaka bacancer bakozala wana le 28 wana toza na le 28 wana toza na 2 communes toza na commune ya Selembao et puis toza na Bandal Molar toza na Bandal Molar et puis toza pe na commune ya Selembao donc toza na 2 places tona oyo tokosala la campagne na biso donc bamama baya bandeko basi baya koyoka message oyo tokopase et puis badocteur bakozala wana mutu na mutu akozwa temps na ye ya kozwa na munganga koluka koyeba eloko nini fo tosala eloko nini fo toevite mais sikoyo tokosala na mutu nyonso oyo akozala wana toza na liste wana eza selo baprojet ya fondation ndenge ezaleli toza na liste oyo tokozwa bakombo ya bamama tokoenregistre bango bakombo tokozwa numero ya telefone so tozwi banumero ya telefone na bino ndenge fondation eza na baprojet ndenge tobandi bacampagne boye tokokende ntina niveau ya kosalisaka bamama na biso dépistage nde balobaka ekosesa bango dépistage au début nano tokandi na campagne ya sensibilisation kolobaka bango kosolola bango badocteur bayebaka mais na mikolo oyo ekoya kuna ndenge nzambe akosungela fondation ndenge nzambe akomemela fondation na ndenge alingi baliste bakombo tokozwa na banimero ya telefone ya bato tokozwa tokobanda kosala ke soki tozwi numéro na yo tokobenga yo tokocontacte en tant que maman en tant que jeune fille oyebi soki no nde eza boye toza na besoin na yo oya mpo tokomema na clinique oyo basalaka batest ya cancer biso moko na fondation moto ekofuta yango ozokomprendre mama fondation ekofuta charge wana donc tokozwa kaka banumero tozwi bakombo et après wana soki nzambe asali biso grâce na mikolo oyo ezoya ntango tokozwa mbongo fondation ekokotisa ekosala keno toyebi keno fondation tokomi quand même na niveau quand même ya koyede ntina niveau wana tobanda obenga bamama moko peut-être toyebi keno peut-être semaine obien mois oyo tokobengaka 5 mama 5 mama wana soki tozwi bango tomemi bango na hôpital neti na centre nganda tosalisi bango dépistage soki baza na bango bien esili bake na bango essentiel kaka bayeba eta nzoto na bango ndenge ezofonctionne ozo comprendre l'essentiel kaka bayeba nzoto na bango ndenge ezofonctionne soki baza na bango bien faire enough bakei mais soki na bao totrouve que non ça ne va pas fondation ekosala effort ya koluka koyeba eloko nini po tosala mpo mama oyo azwa traitement na ye totraite ti tosilisa kozala na charge ya fondation donc le projet eza bongo mais pour le moment tobandi na tokosensibiliser parce que awa na Londres awa na mboka mondele ezalaka nayebi ke na Suisse kuna masanza moi bamindele basala yango publicité ntina batv mais oui biso tina na Angleterre ezali pourquoi
pa na mboka na biso te ngai nzambe atia nga likanisa na kozonga nga mpe nakoma kosala yango sensibilisation botelemi tozolobela tosalisi bajeune ndenge ide oyo eza nzambe asala nga grâce nazwa awa nga mpe na meme le même ide nga na meme na Congo mpona koma kosunga bamama na biso nasunga bajeune fille na biso nasunga bandeko na biso oyo bayebi nano makambo wana te que non cancer existe cancer ezoboma tolamusa bango balamuka bayeba que non eloko ezopase boye soki toza mayele tokoluka toevite barisque ya cancer. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman Sylvestre, vraiment nzamba pambola yo na idée oyo parce que yango nazoloba toujours tozala na bato oyo bazosala makambo malamu parce que biso ba noir vraiment makambo boye ezozanga na kati na biso et puis na milieu na biso kuna et puis na Afrique kuna parce que comme vraiment évolution ya ba biloko ebele ba matériel ba connaissance ebele nanu vraiment ekoti mingi kuna te. Voilà pourquoi biso bato oyo toza awa toza obligé ya kobakisa implice vraiment ndenge mosala ozosala na docteur Mukwege ndenge vraiment asala hôpital na ye kaka mpona vraiment koaider bamama vraiment na idée ozwi nzamba pambola na asi bandeko ebele oyo baza na ligne oyo baza na bandeko na bango na Afrique bakotinda bango ezali nde nalobi toza na bandal mola toza na commune ya Selembao donc bato bo bayebi nga te so baza bakoke na page na yo ndenge otiango na profil bakomona balie totie baplace totie na jour totie mais bato baza na page na yo te soki baye na page na nga Sylvette Mambu bakomona badetail nyonso na mikolo ezoye na kopesa plus de détails parce que nga moko na kozala sur terrain mpona komotive mpona kosunga mpona kotala eloko nini fo tosala eloko nini fo tobakisa mpo tocontinue campagne oyo ekende liboso. Vraiment omonaka yo moto oza na poto ndeko na bengi yo malaria yaya malili biso surtout na communauté oyoka moto azokonda o sida nzoka sida kaka te nzoka cancer mpe eza mpe ekomisaka neti moto aza na sida mais tout ça surtout bandeko na biso yango nauti oloba bandeko na nga toza na kati ya bandeko na Afrique baza na besoin topesa bango implice oyo boye makambo ya buzoba te bamona te oyo bato ya poto bavideo moko eza na sens te makambo ya malonga te. Voilà pourquoi nangi toloba mpona le 30 mars ndenge la marraine azosalisa soirée ya bamama et à permettre mama nyonso tu oyo même azoteka oyo même aza na fondation boye asalaka quelque chose na communauté jour wana ko permettre kozwa micro mpona quand même ko continuer toujours kolobela communauté et puis ko passer message d'une manière d'une autre na eloko oyo eza très important ya ko avancer na sire na passer message na nga pe mpona le 30 mars wana mpona yo mpona invitation soki oza na oyo okoki koya mpona toujours kosensibiliser mpe bamama jour wana ekozala malamu mingi. Merci beaucoup maman, merci beaucoup mpona nyonso. Merci beaucoup mama Sylvestre Mambo. Merci nzambe apambola yo na participation et puis na message et puis na maloba malamu ya boye vraiment nzambe asunga mpe akosunga biso bisusu na kati ya communauté bokobima ebele oyo bokolamusa mpe communauté surtout mpona problème ya communauté. Merci beaucoup. Amen. Merci pareillement. Alors bandeko na nga oyo bouti kolanda mama Sylvestre Mambo Facebook na ye mpe eza Sylvestre Mambo aza témoignage nzambe oyo tikobikisa ebele misusu baza na bamaladi wana baza na ignorance bamisusu ebele yango baza kaka na bavideo na banet ezanga ntina azomona place bazofinga alors bacampagne ya boye biso toza na mboka mondele tozomona mondele chaque année azosala toujours bacampagne boye kolite contre bacancer mondele azokoinsister parce que eza très important. Voilà pourquoi bandeko na biso bazokita kuna na Afrique kaka kosala campagne kobengisa bamama même oza na ndeko na yo cousine na yo mama na yo pourquoi po kokotinda ye na adresse oyo bakende kaka bazokoexamine eza gratuit okofuta eloko te mais soki mpe bakuti problème na santé ya ndeko na yo bango moko mpe kaka na association na bango bakozwa charge wana ya kosunga ndeko na yo eza te ke oyo basengi yo odisi yo nini non mais eza biloko mosusu bandeko nanga kaka noir nalobaka noir moto akobongisa noir moto akotombola noir yango nazoloba na bandi koteya ebandeli nalobi ke luka bato ya malamu na vie na yo mpo oavance mpo moto ya malamu mama Béatrice Vango aoza ndeni akoya mosu amoni abi mama Béatrice
au lieu misusu ofandi bomona po bato o baza na buzoba bako distraire kaka na makambo moko ezanga tina au moment où mutu so ofandi abi video moko fionga fingi te polémique kuna e bazo sasa njoko zo rater makambo malamu ke mama mo isanja to mama Sylvestre kuna bengisi kuna bandeko na biso bakita na Afrique kuna bo baza kuna bakende na bandal to na adresse misusu kuna pona balandela bango to bakende osala dépistage kuna nyonso to eza ba avancement moka malamu mais ezosenga millier ezosenga entourage na yo place oyo zali ezosenga ozana nani masolo nini yosololaka parce que misusu ndenge nga na solo na mama mami ifomba ezaka ba projet ezaka mama Nicole kutu nde eza boye kutu na zuba arrivage mama mami moni jo fote ya boye surtout biso basi po ebimaka pe ba moins de problème ozalaka te na ba conflit ozalaka te fio na kutu azofinga nga fio na kutu po bosoli misusu bakomba bato ebimi okomona bato misusu lelo na mokili toza na bato ba confiance mingi te ata mutu kutu olobi na telefone lisolo na beteli yo koloba ngo na mutu te lukuta nazo biso vérité mutu wana soki ndenge eza wana po bato misusu baza olobini mpe koloba te mais bato misusu na malangage oyo nga nalingaka koloba yango mingi na bato te po bato misusu baza bato ya confiance te bato misusu baa bato basentimentaliste yango nazobake tous eza babanalité parce que nga na batelefone na nga ntango nafandaka nasolaka baprojet bato mingi basolola na nga so bayebi so nasololi likamba babuton te nasololi likamba batashe nasololi likamba batashe te mwana nasololi misusu nini tampo moko ebetali nga mama Sanza ozana oyebi crème moko te to misusu mama Sanza yo nde okolakisa nga place oyo batekaka biloko matoi osombaki yango po kolakisa nga nasolola mingi babiloko ka bongo na bato moni yango nazolobake no mama na biso la marina abengisi ba mama nyonso tous les 30 mars wana eko permettre ndeko nyonso tout otekaka osalaka faire edaka bana toujours wana ba mama ebele bakozala wana réserver billet na yo billet pe ya soirée eza nango moins cher somba réserver billet na yo tongisa liputa na yo liputa pe eza wana so po lingi uniforme pe liputa pe eza ya koteka donc eza wana jour wana oli ozala na ndako oye biso nyonso tofandi wana neti obi soko otekaka brésilienne ezala ngro bamama misusu bayebi te donc tout ekozala jour wana ekozala mpona bamama base défoule kaka tutu mwa komela ezali me bamama oyo bazomona makambo malamu liboso bamama oyo bazolobela bavision bamama oyo bazolobela baaffaire enon bamama oyo bazoya kolobela bacritique enon bamama oyo bazoya kolobela amoni misusu moninga nini esuki malamu te azokritike mais azolinga te koede moninga parce que nzoto ezalaka vanité nga nalobaka mais bandeko ebele botosungana moni na poto oyo surtout biso bata poto botala ndeko na biso makambo alobi eza très important très important okoko bikisa me bandeko no baa na friction le savoir kaka omoni ndenge ndeko na biso ide oyo azwi oyo nzambe abikisi eza miracle po cancer bato misusu bazokufa nango mais lelo azozala lipamboli mpona bandeko misusu voilà ngai eloko message na nga nazoloba zala entouré na vie na yo na baconnaissance ya malamu zala entouré na vie na yo na bato oyo baa na vision ya lobi ya malamu kotalaka mpe bavideo kaka buzoba te parce que oza na internet tala boyebi ndenge diable afonctionnaka te na moment oyo ozotala olobi bango mpe bazofinga kota ozorate eloko mosusu ya malonga surtout biso banoir mingi baza kaka trop baye kodistraire bato même bandeko toza na poto évolution ya malamu eza te kaka babuzoba sikoyo soki yo mpe na kati ya vie na yo ogere babiloko mosusu te moto akogere elo aza te soki yo na vie na yo otali bato kofréquente te mutu te akoya kofréquente mutu na place na yo to alobi yo te nga nake kofréquente fi wana alobaka te parce namoni yo oza na yo ozofréquente no bato oyo ya buzoba batantini mama relation babandelaka ngo ami babandelaka mibali kutu mpe babandelaka basi mpe babandelaka nyonso na mokili okoki mpe kobandela nyonso barenouvelaka voilà alors nzambe apambola biso surtout bamama
nga nazobeta mingi mpe basetela bamama parce que ndenge bato mokiba babasi batongaka mboka te wana eza selon bango mais nzambe alobi une femme sage bâtit sa maison bomoni kobâtir maison voilà vision ya ndeko na biso ya mwasi nzambe abikisi na maladi alobi te nga mpe namoni ide oyo pourquoi pas nakende koede bandeko kuna na afrique nakende mpe na bando tambola na bando kolakisa bango bamisu baza na kati ya baignorant bandeko na nga biso nzambe bapermettre biso toye poto biso nzambe bapermettre biso mwa façon ya kovivre kogashaka nyonso tu te na poto kofanda te mpe na babasi oyo baza na bavision te basi oyo baza kaka na babanalité na bakisongisongi baza kaka aza na camarade mpe fixe te surtout nga mpenza soki olingi na bayo bien so namoni yo awa esili po oyemoni bato ya mokili so omoni mpenya motu kofi moko aza na bato ebele donc baa moto ya baproblème po awa na mokili oyo bato babangaka baproblème bato mabe baza ebele to ayeso na bato malamu mingi te sikoyo soki ozomona mpenza omona mpenza camarade wana to connaissance oyo aza na oyo na bato oyo kuta ozokoka ata kosola na bango te mais ya komi mais yo sikoyo bomiela ye sentiment gérer bien pour me sauter ma Nicole mais muto libre mais muto faut à discipliner voilà différence ou libre mais ma vie tout est permis mais tout n'est pas utile ou libre déjà si vous avez 5 camarades ça des belettes si vous pour pas me soubaza oh bengi oh copine nanga dede nanga pour copine nazo ba sa connaissance te que non ande to za na Facebook boito za mutu wana oui wana eza nango normal mais mo na benya mutu na mutu moko na ndako na yata ba camarade ata 3 4 5 bakotaka donc na kata ndako na yo mutu aza na camarade sirte ata ndeko soko koti ata mutu moko na ndako no yeba ngo koti charge ya milimo mais siko soko mona fi moko boye ozomona azo se gêner même pas ya kozala na 4 camarades 5 pe na kata ndako ne bazo fanda bazo seka ate non wana eza vraiment moi wana ou soit dans la carte sentiment kuku mama katika yene ou soit ndenge eza wana omilingi te po ngana ba toujours ndaku yeba mutu ni nzokotsa partout na carte vie alors vraiment la famille ndenge eza wana bateyi biso na si batantine bele bozi ba audio yo pasteur wana so eza pasteur na yebite azoteya sur Facebook bato tofani na Facebook bozomona mutu wana ye yo zokasa mutu malamu me ye po afile vi na yo nga na te ya nanga makamala bani nga alobaka na nga vérité nga alobaka boma sentiment combien de fois nazoloba ngo nga nazoba boma sentiment so omoni ke fi wana mutu mo asolaka na yo te akomi pire fi wana yo sikona fi na koboya kosola neti koma neka sali c'est tout parce que oza ami na nga okomi master ennemi na nga bokomi ba pire oui coucou maman Grâce Bomère ami oui aza libre hein à Coco Solo mais pire ça dit beaucoup d'ailleurs on a vu au bomi sentiment au tikeli fi wana au tikeli connaissance wana yo tikali na sali alors pona ozana ba problème mingi te voilà pourquoi on a maman Sylvestre le 30 mars à Rosalana biso na Paris na soirée ya liputa ya la marine na ba mama bo réserver ba billet la marine na tikeli net maman na biso Grâce Bomère oza coiffeuse za munene osala ba modèle nyonso ba marié donc jour wana pe kozala mutu nyonso tu oza na droit ya micro biso nyonso ba pe média to kozala wana et maman nyonso eza soirée pona maputa la marine na pas oteka maputa pe pourquoi pas bokozala wana ozana eloko koloba otongaka ya marine alobi bien micro eza mpona mutu nyonso bamama ebele bakofanda wana tozotala yo peut-être mosu mosala osalaka mama mosu ayebi te mama mami fomba na Allemagne otekaka babrésilien na ye jour wana okoki mpe kozala na babrésilien mbongo mpe kokozanga mpe te na saki ya mwasi nyonso tu nde nalobaka basi ebele na baka bongisa nzoto na yo bongisa elongi na mosusu so mpobi te mama sanza na yindi naomona tentire na nga boye nde nga nabengaka de nationalité nga mpe mama sanza naza na nga dermatologue ya misu makasi eza professionnel te mais nyonso toza kaka nzambe kaka permetaka tosungana donc nga kokanga vi na yo te ngai na kolinga te o envie nga soki mpo moni obi te mama sanza namoni mpe eloko litoyo wana mpe otie yo osombaki yango wapi yaka tokende soki olingi tinda mbongo nasombela yo ngai nasombaki na zara yo osomba olingi nasombela tout ça jour wana
mama nyonso to akozala na parole oyo aza d'accord aza disponible alingi apresente biso eloko asalaka. Donc oza na temps soko olingi koya soirée ya liputa na Paris le 30 mars au réservé biso billet na yo nga pe mama Sanza nazozala na ba billet et puis makuta ezali obengi ngai parce que ekozala pe ba table ekozala réservé tozala ba table oyo keno ba soirée tant que ba marraine ba kotoze belé ya kozala wana po na soirée et soko lingo bike nga na ofanda na table numéro ya émission mama Moi Sanza et tel jour wana problème ezate table no kozala réservé na ngai so pe jour wana bike nga na zo présenter na teka ka verre boy so pe mbongo eza ya mama jour wana akosomba vraiment eza belle occasion et puis ba invité monsieur bakouta libanda na Kinshasa et bandeko monsieur pe bazota États-Unis partout. Vraiment ndeko nanga bongisa billet na yo c'est le moment nga pona nga na opesa conseil gratuit eza vraiment belle occasion pona tokutana nzambe akobatela biso ekoleka pe malamu vraiment mama nyonso tu soki olingi ta ekopesa manango pourquoi pas tokutana biso nyonso tomona na kaka misusu tozalaka ba direct boy coucou maman katika elle maman Monica Meta mais ça fait plaisir le jour wana maman Monica mami Fomba maman Béatrice Wanga maman Bazé Belé donc ça fait plaisir le jour wana maman Teresa Queen donc ezala vraiment esengo malamu mais nzamba obatela biso to ekoleka malamu vraiment eloko ngai vraiment nazobeta c'était boma sentiment luka bato bien pour avancer bato batila ko commentaire te vas-y bloquer aza mutaka tiso atunyo bloquer nga ndele bien na bloquer yo parce que ndeni yo senga ngami puis au fanda wana yo ko filer nga otindele audio na pasteur wana tei donc a eu réponse na donc ku façon ko na parce que moni ndoki belila alors tozo luka bato malamu n'est-ce pas maman Mami Fomba tozo luka bato ba koya ko sunga ba projet na biso tozo luka bato ba koya te ko détruire biso tozo luka bato ba ko seka biso te tozo luka bato na vie passe na yo eza passe nanga passe ya katika yeni eza passe nanga esengo mama kati eza sengo nanga eza te mama katika yeni vie na eza bien jalousie koti wana oza na mutama la muté ça va pas bonne belle merci beaucoup na présence na bino de vous ala kiwana tokutani prochainement et de connaître pas besoin de passer message comme maman la biso Sylvestre Otiko Sala. Ouais, mais ça, tout ça, on a toujours pour aider la communauté l'avancement malade. Merci. Tout l'année prochainement. Et puis pour la billet, pour contacter la Marina, maman Moi Sanza Plaza Liwana, et Bandekou, on a besoin de billet, puis Liputa, beaucoup soit sans problème. Merci beaucoup et puis bye.